Lisoto kobete la lelo e salami bongo na Brazzaville de kapesi lisolo alobi ye mama na ye akufa kala kasi ya kokabela ye mbongo po azanga kimbongo ya transport ya kofuta ticket lunga Brazzaville ya kona Kinshasa. Tanga komi na Kinshasa pe pia kebeta kiye na wenze mama le kina ya bana ko sunga ye ateka retati ya Thompson. Kaso ka ateki etatimoka ya Thompson ezo msele mbongo ya 4 cartons ou 5 cartons. Oye sengo to nini. Vraiment, les morts ne sont pas morts ya solo. Yango li soto kobete la yo lelo. Toke de bongo na Burkina Faso et pa wapi président capitaine Ibrahim Traoré azlaki na réunion na ba jeune. Malobo alobaki etale ka ba jeune Burkina bete kas ba jeune africain nyon surtout. Il faut pas ça ba entrepreneur. Makambu oyo ba mindele ba neko ça na ba 1800 sikabwe ba occidentaux ba tout ça la ngo sikabwe jamais. Mutu nyon tout jeune nyon surtout africain. Il faut se lancer na business pour na économie en boka et kende di bosso pourquoi pas économie Afrique. Oyo aza président moko vraiment après Thomas Sankara, voilà ce qu'on va leader Babimi. Vous avez peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter la main. Il y a un sarabino anglais et ça très important ici quand nous sommes allés, il y a un français Luka Oyekola anglais po et si quand nous sommes allés français tel mais ce qu'on est bien anglais on a respect ba ko respecter yo la na makame commune de ko bandeko boyo kano eloko ekomilinga oyo yoka conseil na opesa yo s'il te plaît kende kuyekola anglais tant bando tangisa biso ba expliquer biso te anglais wana bazopesa biso na classe et servir biso quand nazaki na ba contracteur na ofongola bon ba porte bisika baliba ki kosala à un moment loko ezaki shift à 12h foskoyo na lia na zo pause danga ya 12h mama bango ba contracteur wana du début à la fin ba lo bakaka anglais et mo bina ke place bazaki na FC bango hi ami hungry ba moko ba répondre ngate ba talingaka ba seki ngabi ba mindela on peut le quoi bazamo ba kitoko ba misoublé boyina ba jeune moi ba mafuta le bomwezate peut-être ba ça lolendo na kati na bango ya munene mo wazaki wana ngabi bona ki atapa bubul bato minene boye bazaka na bango simple na kepa na eka na fc hi my friend I'm hungry I'm in church where is to me eat. Toke de bongo na nord Kivu to na est pays na biso poto loba nani yango ebite ke état de siège ezali échec total ba longolo yango poto lingi yango te ezali ko simba te ba gouverneur ba ali kuna ba ali ko lia mbongo ya pamba eloko moko te dépense ba na république pour na état de siège wana eza vraiment échec total te na kosi est-ce que bokomi ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi longtemps. Tika ba déclaration chimérique, tika ba déclaration utopique, ba déclaration méphistophélique. Bana Djobour, Bana Dirba, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole. Tanga kara na village elle soli kambeza na mboka ba olelisa ngiri lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez sur téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oye ne to butaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komo banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomon adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapo na kobeta masolo ya makambo za koleka bongo na communauté na biso africaine na chaque fois généralement mais particulièrement ya biso batu ya mangala ozolanda biso partout za na Brésil, oza na Lesotho, oza na Mozambique, oza na Namibie, na Swaziland, partout ici oza na Togo, na Sénégal, na Dakar, na Burkina Faso, partout ozali na France, na Belgique, na Bundes. Tala émission na bino ngoyo. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Dans le bar à chaque fois ndeko soko ozali abonné déjà, soko koti eloko ya liboso yo aimer vidéo, ce que aimer vidéo et puis partager tout le bar à chaque fois. Masolo otobeta awa, c'est la rapport à ko nuire batute kasi pour la ko fungola esprit peut-être et si quand de quoi koyaki yo okoyate ola moka si quand de quoi longaki yo olonga ça la kaka ndengwa na masolo otobeta awa bandeko et ça masolo oyo binomo bo pesa kabiso to beta kayango pona ko sunga kaka communauté est-ce que bokomi c'est que bien lisoto ko beta na bino lelo e uti bongo na Brazzaville de quoi pesi lisolo na yemoko na Brazzaville. Et comme on peut s'engager mutu ko soit, tokoloba tibo koyoka, est-ce que les morts sont morts ou les morts ne sont pas morts? Bato bazonge la kabiso, par exemple comme la les gens, tokolemba pete tokobete la rabino masolo. Ndeko oyo ndenge mama na ye aye ko pesa mbongo. Na ndenge mobile na ye oya kufa aye ko pesa mbongo, ateki tatimoko ya Thomson to pe tatimoko oui et musele 4 to 5 cartons. Chaque jour
yango mema écoute na poto donc masolo ezali yambo to betelo le solo wana tika to développer na no ba titre auto modi bongo na sommaire mais on se retrouve juste après la page publicitaire. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Ozawana naba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons renseignements c'est de s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka pona ko sepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup bandeko yambo to continuer to développer ba titre au moni wana tika to pesa merci na sponsor na biso Michael Josh Oyo qui continue à faire confiance na Radio Locale Télévision. Merci à toi Michael Josh on a recommandé bino pe ba na mboka bokende bongo bokota na site bosomba oyo nyoso na besoin osombi chemise nyoso tout t-shirt polo veste, ensemble, ma lunette, nion surtout, et ça na site wana pour na Michael Josh. Là, va montrer Michael Josh, ta résistance, de besoin na wana, ta résistance. Ya ngoso somi montre, mutako sa que Michael Josh, il faut autant na sima, ndenge ba koma Michael Josh, et puis na kati nango ba koma Michael Josh. Voilà, ba yeba ka moto ya mbongo na montre. Est-ce que bokomi, bokomande zali kaka pour na lokumu ya mwana mboka. De bongo na Burkina Faso, président Ibrahim Traoré azoko epate biso du jour en jour, chaque jour makama ekoloba. Est-ce que tozi Thomas Sankara msuya sika yewana bimi Thomas Sankara msuya sika. Tozo la peu sika muze le roi de République Kabila msuya bima, ba lumumba ba bima pour la Afrique et que de liboso. Azalaki na réunion na ba jeune ya Burkina Faso, kasi makambo oya lobaki, ezaleka pour ba jeune ya Burkina Faso te. Ezaleka plutôt pour ba jeune Afrique mobimba. C'est comme si Julius Malema oya Afrique du Sud peut makamba lobaka. Ataza na réunion ya parti na ye, kasi makamba lobaka, ezalaka pour ba sud-africain te mais pour ba africain surtout. Voilà ba panafricain auto le temps bezo bango na Afrique na biso lelo. Landa ndenge président ya Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré Koloba. Pour na jeunes surtout, pour na jeunes africains en général. Oui, c'est vrai, on doit travailler. Nga pe na jeune nga moko, mais salaire na ngai na sala ka entrepreneuriat. Bilanga, tout ça la bilanga. Agronomie, ya ba inculka biso na mutuke. Pour na kozwa mbongo, il faut ka na politique, au député kaka, au bureau te. Ya zala entrepreneur. Lona kama sangu, lona kanguba, okokoma na mbongo. En tout cas, j'ai aimé les talama extrait. Tout ça, il y a au moins extrait, moi symbiose. Il y a un discours, il y a présent Traoré pour être ayo, il y a partagé Landa. Vous avez peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela. En tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter les mains. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre. Ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous pensons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons
de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Nous voulons aussi que chaque région puisse produire une spécialité. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train de vouloir lancer dans chaque région et c'est pour ça que ici je vous annonce qu'il y aura un représentant de chaque région au niveau de la présidence comme chargé de mission. Ce processus est en cours. Ces gens donc devront prendre les préoccupations de la jeunesse et surtout aussi des femmes qui se battent jour et nuit pour que nous puissions agir de façon progressive là où nous devons agir. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Nous avons déjà identifié beaucoup de pôles et que nous allons très bientôt à la sortie de la saison fortifier à travers l'initiative présidentielle, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture qui a une très bonne base de données et que nous avons donné une mission spéciale pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au sein de chaque région, donc, nous allons valoriser ces points d'eau et ces réserves que nous avons et nous allons accompagner autant que possible les jeunes. Donc c'est inviter tout le monde à se mettre au travail et à pouvoir redonner donc un autre visage à notre pays. Il y a beaucoup d'autres chantiers en cours et nous ne pourrons pas tout détailler ici. Je pense qu'au fur et à mesure, le ministère va se mettre à l'œuvre pour pouvoir, à travers le Conseil national des jeunes et à travers donc ce complexe que vous allez bâtir, je suppose que ce sera donc l'incubateur majeur qui pourra permettre de répercuter donc toutes les initiatives en faveur des jeunes vers les différentes régions. Peut-être que nous ne serons pas très longs, il y a un champ d'échange à venir, mais je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et pour ceux qui se battent actuellement, nous essayons de faire le maximum possible pour donner tout ce dont ils ont besoin. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir. Ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc
pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Merci donc à tous ces jeunes qui sont déplacés à travers l'Afrique pour venir soutenir leurs frères et leurs camarades du Burkina Faso. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons de passer un très bon séjour au Burkina Faso et souhaitons que vous puissiez retourner en paix et aussi lancer le message à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. Donc merci d'être venu nous accompagner dans ces moments donc, de partage et de réflexion. Sur ce, je voudrais vous dire donc, restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort. Merci. Nalobaka yango chaque fois na beta kuti solo pe to kobanda koloba kaka tibo koyoka na sakabino yaya esika nyonso zali yekola anglais avantage na bande ko ba fa na pays anglophone mais attends fa na pays anglophone ko mona ba congolais ba africains en général parce que ba congolais ba lenga ko s'intégrer te comme au fa aux États-Unis d'Amérique au va en Afrique du Sud au va à Londres au va de sika balobaka anglais na Australie na Nouvelle-Zélande mais anglo ebi ko lobate c'est très important de koto s'intégrer et c'est tout s'intégrer à tout sur la France luka ba cours d'anglais na pays luka po et si comme so koma balobaka ka anglais ata ba français mais quelqu'un qui parle anglais il est mieux respecté que moteur à ba français to lobite que ba langue sur mabe ça mabe mais langue ya liboso oyo esika ozali na business to wapi anglais luka ko l'anglais Ochaka tembe tala kam oyo ndeko apèche témoignage makambe comme les pour anglais fa na Canada est-ce que va français mais bien Canada dans la partie anglophone na partie francophone mais yé partie francophone ba congolais mingi ba ki maka au Kenya France au Kenya France pour la français Belgique Canada côté ka ya français mais yé ko la pe anglais tala makambe ndeko akute na pour anglais landa bandeko boyo kano eloko ekomelinga oyo mama so oza na Kinshasa oza na RDC mobimba mais oza na likanisi olongwa mboka na biso o voyager na mboka bapaya un jour yoka conseil na opesa yo atoza muto obengisa yo atoza muto obengisa yo te mais o sonja qu'un jour o voyager na mikili mususu s'il te plaît kende kuyekola anglais. L'anglais est très important. Tant que nous avons expliqué anglais wana bazopesa biso na classe et servir biso quand biso nyonso toyebi ke na Québec balobaka français oui mais na kati ya Montréal eza na babisika mosusu balobaka anglais ndeti bakota ba Saint-Luc eza na Montréal kota français mais baloba anglais bakota ba McGill université McGill mata wana baloba anglais alors nakende kosala na université McGill na stade ya OK nazaki na ba contracteur na ofongola bon ba porte bisika baliba ki kosala à un moment le ezaki shift à 12h foskoyo na lia na zo pause dans ya 12h maman bango ba contacter wana du début à la fin ba lo bakaka anglais et mo bina ke place bazaki na FC bango hi ami hungry ba moko ba répondre ngate ba talingaka ba seki ngabi ba mindela ko pelo ko bazamo ba kitoko ba misuble boyina ba jeune mo ba mafuta libumwizate peut-être ba sa lolendo na kati na bango ya munene mo bazaki wana ngabi bona ki ata pa bubul bato minene boye bazaka na bango simple na kepa na eka na hi my friend
I'm hungry. I'm hungry. I'm a church. Where is to me eat? Maman alubinanga. Abani maman ko loba anglais bela active anglais na yoki nangati na yoki te. Nasuka na yoki kaka hospitali. Ngabi hospitali oyo ezata nsusu bateka biloko no hôpital nenge kaka so na sa hôpital to liaka biloko na cafétéria. Ba mona FCA goodbye. I'm posing na kena nga na post. No okende bwe na mona na hôpital anguti. Na moni mutu mona nzela na telemisi mama na nikieka ai na ka ai I'm hungry. Where is the restaurant for eating? Mama singa for eating. Good. Mama I singa go. I'm rond-point. You hospitali, you enter, go to ascenseur, 2, 3, you shh, you 3, you speak cafeteria, you go eat. Tolobaki tokoloba et puis tokolobati ekosila nani a évité que na est mboka na biso état de siège oyo bientôt so combien et une année so peut combien de mois batango boye mais ça ne produit absolument rien bali ko boma batu ba côté na biso bali ko boma ba maman na biso ba yaya ba ndeko bana kutu avant état de siège wana ba ko kufa muke ba ko kata mitu miki mais sika betongo ba saki ba décréter ki état de siège ko kata batu mitu ko boma ba dégâts et comme belé par rapport à état de siège. Donc comme on a habitude. Bon la muki na tongo lelo la muki oyebite soki lobi okolamuka. Ata yo mboka nini oyo. Ba ko cha état de siège. État de siège ango simbate. Gouverneur militaire. Excusez-nous de le dire, nous on ne fait pas la politique. Vous avez une mission politique de la vérité. Monsieur le gouverneur, tous les gouverneurs, état de siège, et gouverneur militaire, vous foutez absolument rien. Et donc ça est là qu'on vote. Donc au sein de la mokondi mboka alongola bango baluka stratégie parce que ba osa eloko mo balongate état de siège et ça échec total si ce n'est pas seulement ba ben ça bande ko dans l'Afrique du Sud ba kenda kuna Congo baluka misala ba ba coopération na bango gouverneur militaire tout ce que vous faites toyebi yango s'il vous plaît état de siège et ça échec prochainement tokoyela bino na ba détail bo mona makambo ezai koleka bo so bande ko na bango en Afrique du Sud, bah qui n'a pas travaillé kuna, bah ça la coopération à faire, bah famille na bango, na TV, bah lingra. Et puis moi je ne comprends pas gouverneur militaire, bino sombalé, bon lingra TV bon bon nini. Est-ce que nion surtout, quand tout ça état de siège, donc tout ça la position de guerre, nion surtout faut la faire la TV. Bon ça les mots action mouké, bon on la TV bon la kisi. Moi action mouké, bon la TV la kisi. Attends bah tu peux auto mona, bah tu ya loi là-bas, TV et les qui. Yaya, misala ele kamaloba nebele bino misala mukie soko te moi goudron mukie o mbango na TV o lagisi est-ce que ma paye seulement na ba taka goudron na TV la population a droit de bien vivre oh ça la kaisa musala bino sala musala musala besoin na TV te bon la télévision bino ça importance notez mawa mingi état de siège et ça échec rien à dire te na kosi to bokomi. Ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi longtemps. Tika ba déclaration chimérique, to tika ba déclaration utopique, ba déclaration méphistophélique. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois il va repartir et nous allons reprendre. Tika ba déclaration chimérique, to tika ba déclaration utopique, ba déclaration. Les Américains sont en train de repercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression. Guerre. Le FDLR de 94, ils ont l'âge du président Kagame. Et donc ils ne constituent pas une menace sérieuse pour le Rwanda. Et le Rwanda est en train de les utiliser pour justifier l'agression dans notre pays. Et nous avons une politique de défense, nous avons une stratégie que nous utilisons chez nous, une doctrine. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne l'a jamais fait.
Et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. Par contre, ce sont les voisins qui ont l'habitude de le faire et de venir nous agresser. En ce qui concerne la question qui m'a été adressée, Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Ya to ngobete na osika boy lisolo to lobaki yango ne bandeli sali bongo na Congo Brazzaville, na Congo Brazzaville. Voilà. Na linga pape na nga opona yeba. Nabi to ngobete na lisolo to ngobete sali na Congo Brazzaville, boyebi ke ba jeune congolais mingi ya Kinshasa, bakatra Brazza, misuba ke na kosala business ba somba ba puta na bango ba sombi lamba ba sombi na ba miliki bazoya koteka na Congo Kinshasa. Ndeko apesi lisolo abi papa Fiston beta lisolo na ngai. Ngala koma na kilia poto awa na miracle papa bana na ngai akufa grâce à mbongo na yende ngala koma na mikili poto na mama na biso na lingaka mama na biso mingi mama na biso akufa atikaka biso mwa ba jeune comprendre mwa ba jeune mais to tikaka na papa na biso alors kaka ndenge zalaka so mama akufi to ba jeune fille mutu na mutu se débrouiller ndenge zalaka ya na biso ya mobali moko akendaka déjà Brazzaville ye a s'installer na Brazzaville kaka ba master ndeba zalaka non to bano sala ba commerce to kendaka Brazzaville to zonga konso na kota ki pene kira master wana to bali ko kene Brazzaville bino ba congolais o kendaka Brazzaville ko sala ba makambu ya bokomi koteka ndoto makambu so to wa ça bien te mais kende Brazzaville na ndenge ya malamu kende ko somba maputa kende ko somba bilamba kende ko somba ma marchandise yo ozonga nango oya koteka eza commerce to supporter yango c'est bien mais yo zo kene Brazza koteka sa marchandise osa eloko koteka telo mokote oso koteka nini ba kop o bokena osala wana kudala ba kondi ya Brazza koteka ka ba nyonso to to yebi mezali malamu te botika yango kende Brazza kosomba biloko normal ozonga po oya koteka est-ce que bokomi c'est que bien papa Fiston to kenaki Brazzaville ngazaki na mbongo penate moi crise tabane ko vanda na ke Brazzaville na ko vanda pa grand frère na ngai na fandi pa grand frère pa la so ke Brazzaville boko sala mois 2 mois 3 mois bo pinche bo zimbongo bo bimikini be otarande ngwa na fana sko pa grand frère na ngai ko vanda pa grand frère bikande sa moko zo freiner grand frère ba rigier kane salaka na ko kuta na baninga na ngai na ba camarade na ngai to ko vanda to sangsandaku babi na rompe mongali côté rompe mongali est-ce que bana rompe mongali wale wa mbote na bino bana rompe mongali babi côté pene ya majuku est-ce que boyebi majuku côté benga ngo majuku wala côté rompe mongali to bana ofutila ndako côté wana papa Fiston kaka ndeza la bandinga baba pinche mike ba okangisa biloko mike ba osoma ba boîte miliki ba biloko ebele ba bilamba ba jean ba ketch bo sala ba koli muke so koki ba no ba 3 mois bo bima bo ya koteka siko nga papa Fiston na yaki na souci ya kosakana te na sana mbongo te grand frère possibilité pe na gité na yaki na mbongo muke bon nga na yaki na cadre ya vacances mais tant na moni ba master ba osomba putain longa ki ba grand frère déjà na yaki na ba master na okima guana pe osala commerce mbongo ezate ça va na fin na ngana longi wa master ndengwa na osala jour akozonga po na futa ticket na zonga na ngame souci akosakana te papa Fiston jour na fandi ka na zo nimba bebe aponya moi na neza na 12h na zo nimba muke na sala ko na lali pongi na loti siko na vandi na olota siko na vandi mama na biso ina sima na nga bettinga na lipeka abenga na kombo na ngai Intel. Oh, tanga be na kombo nanga na ndimi. Oh, mama boni osa yo sa ina habite mama nga na ye pona moni osa na souci fort moi na ngai. Abi mama na souci makasi na mbongo ezate baninga ba osomba biloko ba oketeka na kisasa au moins na fana baninga awa vraiment na kata ndako ezaka so bovana baninga bango basombela ka okaka basombela ka yo ata miliki ata nini ngata RNT vraiment souci ya kosakana te vraiment
Ayi mama ya bisinga non problème ate na kopesa yo mbongo. Okobima na nzela so okuta na sachet moko ya noir eza mbongo oyo ngana pesa kiyo yango azwa mbongo wana okosomba biloko ya koteka okosomba biloko okela mbongo atina kisasa ekosunga yo. Siko ba fiston tangu siko na bi na wana tosala kata ndoto ay mama ya solo mama betiel sustanga baluka tala siko amoni suma bangote oh tanga amoni suma wana kata ndoto amoni suma mate mais amoni na amoni siko mwana ya kolo lupangu na bango abandi ko ya atuni oh mais yo mto beti ngambata abite na beti mbata tanga beti mbata na yo mukolo oh mais mutu na beti ngambata papa fiston na sutuki boye ezalaki nango ndoto na vai na ngai. Wa to benga on anglais boring siko balinga babimaki bagenda ko luka nga na fana ka na savana betela nga pe moi tout na moni ka ndoto normal papa fiston na bimi na beta tour na roibia to za côté rompe mongali o comprendre côté rompe mongali côté na côté ba benga ngo ba majuku est-ce que bande ko ya Congo Brazzaville oui côté majuku non voilà abina bimi siko na otambola côté ya bazora bis na re na otambola leki avenir liboso ya misatu ya 4e moi côté ba 4e to 5e avenir boy oh na moni ba oleka ba wele ba bis na moni sachet moko ya noir curieux oh sachet noir ezo bouger sachet ko bouger mais batu ba oleka sachet wana batu ba oleka sachet wana oh c'est quoi ça ngape na ena leki sachet wana na boaki ba kude boye biso ki mbongo sai be na sachet mais sachet zo bouger oh wana mbongo na sachet papa fiston esa histoire ya mutu te histoire na ngai moko na Brazzaville soki ba yana biso ba lande mission oyo ba yebi biso o ba yebi biso oyo na leki na keno mo sachet na mbongo bonene na koyo musika mutema ya bunga papa fiston na eko zonga susu na leki biso ki ozo leko zo mona ozo na projet loko mo boy ozo leka lisu na lisu ka otala ese no eza ya sorte ya lokuta papa fiston sali 4 tours 5e tour na bi est-ce que oyo ba otantete mutabua ki mbongo oyo to ndenge nini mais comment est-ce que ba doit le kassacher wana bazo mona ngote ndenge nini na ko yako zongo boye e comme ninga problème boye biki na Brazzaville balobaka boma congolais boma saïroi tikanyoka ba ko yako beta ngai awa na ko suka ndenge nini ça show nini boye ba doit le kango boye nini papa fiche na coach esprit et puis na bi comment est-ce que na sali ba tout rebelle Batu ba remarquer que la salle ba tout rebelle ba linga ba remarquer moi na mwasi o ba tout rebelle o bonini congolaise oyo pa fiso na ye na zui sachet wana na finiki on soubien na tiango liboso na bandi ko kende na pousa ma liboso wala nga ata RNT pa fisto na moni taxi na telemsi taxi na koti na zakut na mbongo te na koti boye na yebsi ka chauffeur taxi wana marché mbala moko akena ngati na marché na kompe na marché na mis tala mbongo ba bot ba 10 000 je crois ba ndeko brasa mbongo za ba 10 000 to ba 100 000 ba 10 000 je crois na misi billet moko so ya 10 000 na futi chauffeur ta yo mbongo bele boy ngana na ko change swap chose à na pesi ya bina saka na o wana a changer ngazo mselenga mbongo ebele papa fiston na tali boy o somo na baluka na bino soki na sombeli mbongo yo biloko mabe est-ce que mbongo ya mutu te alobi na Congo Brazzaville la soki mutabungisi mbongo baleka mingi na télévision okomona baleki na télévision ba ko loba na bungisa mbongo na ngesika intel mutu a lokoti yango aya ko zongisa mbongo soko zongisi te mawa to mona batu musu balota mbongo batu mutu aleka na TV a déclarer boto mbongo nanga soko zongisi mbongo te musu babela liboma musu baposo banda ko lunga akoba ko maladi pa fiston na zongi na ndaku na bombi mbongo wana bimbongo oyo na kokiko la safa baninga na ngati sana ba linga na ngai ekozala mabe bakolinga to kabula na bomba na mbongo oyo na tala na information chaque jour soki ya solo ko nango akoya to akoyate papa fiston na salaki une semaine na tala information ya tongo ya 12h ya pokwa nazoko zela muto aleka na TV alobake na bungisa kimbongo na ngai esika boye na rompe mongali boya ko ngisa mbongo na nga na mona mutu moko te une semaine muto aleka te mbala moko esprit ko zongela nga pa fitina ndoto na lota ki ndoto mama yake abaki akosunga ko pesa mbongo est-ce que ça mama mtapesi mbongo te mama lobaki ko bona mbongo na sachet noir kuna pe na mon sachet noir papa fiston mali ko réfléchir sur ko ngamoko mais comment est-ce que ça qui muta ko esa ki mbongo wana
Batu ba leka leka ndenge wana sachet pene ya ngoyo ezo bouger muta zo mbongo wana te. Ngana sali 5 tours. Donc 4 to 5e tour na ko zo mbongo wana. Oh, c'est impossible que ça mbongo o mama mutapesa inga. Ah, na ko sko mama à l'aise muki. Mais bon sko ndenge mbongo o mama nga pesi ngai. Donc ba kufa te. Ezaki mama na ngai solo vraiment. Likambu te. Mais soki na lati ba ninga na ngai ekozala mbilinga. Soki pe na sombi biloko bon taba ekozala mbilinga. Papa Fiston, bien que beta kinga na koma être na niveau na zonga super grand frère. Na no fanda kuna. Na kasi so na zongi so pas grand frère koloba yo zongi su ndi ne so kendaki déjà bon na fanda kaka. Ba ninga o hotel mane ko vanda pa na bango. Ba kuma presque déjà ba kanisa biloko no bango poza inda kuna bango. Ba fanda kuna soki memba ke gisasa ba ko futa mbunga ndako mwa moko. Bakangi ndako bakei soki dese mwe bandi ba ko zonga afuti ndako na bango siko soki na tikala ki wa Papa Fiston na ngala futa mbunga ndako ndenge nini yango rêve wana ile kingai est-ce que bokomi Papa Fiston na bandi ko misambo malem na zuma moko mukeso na bimi na kena somo bloko muke na sombi sac na tie wana na somo bloko ndam siko na zosa baninga nga na kutia kina mutu mwa intel na yeba na ye apesinga mbolo la sombi mwa bloko yango pe na somo quelque chose ba ninga ba encourager nga c'est bien bomba ka ndam ndengwa to mona pe okombola bloko belé to pe kinzela mako effectivement Papa Fiston nzoka ngai na ki funda ya mbongo le jebele oyo mama na biso ya kotikela ngai na rêve Papa Fiston na somba ba miliki na somba ba kechi na somba biloko saki pena de valise pena plein ba kamera ba timbala ipetrate jour pe ya kisasa pe to futi pe taxi mo 2 personnes to ke pe na beach ngobila wo na futi pe tike ba to kati pe nga muna biso ya Congo Kinshasa pe bien to ke pe to te ki ya ko sakalate na jui bénéfice wana mbongo mususu oyo mama pesa kinga na sachet wana ezali kaka na bi oh nini boy na ke pe siko no na esi pe papa tala ta zongi na braza na beteli papa li solo tala na mona ina ndoto boy bubu na tongo pe kaka ne na beteli papa pe ndengo papa abi kasi mama no mtago pe mbunga problème tata mama na yo zwa mbunga mama na yo wana o te papa nga hina utiliser na pesi bande ko na msu ndam msu pe na pesi papa ala Papa Fiston eleka na ngope eleka do vie comme un peu moins normal sikoyo y avait un moment ngana ya kobala na bali pe Papa Fiston papa ba na ngana bali papa ba na ngai akufi sikoyo ya makambo comme la watna vie ça terrible makambo comme la watna vie ça terrible na boti bana to botaki moi bana mi balé je quand to mi satu boye nzoka mobali na ngai koko na bango azalaki na basi mi balé mwasi ya libosonde o abota mama na bango to mama na nga kufi aye kozwa deuxième femme. Est-ce que vous comprenez? Mobile n'a pas bali, to boti bana misatu. Donc koko na bango papa na bango azalaki na basi mi balé. Azalaki na mwasi moko ya liboso o abota ba papa ya mobile nanga tanga kufi koko na bango ko deuxième femme siko azwa ki wana. Abana ko bota te koko wana. Koko ya ko bota te sikoyo famille ya mobile nanga koko ya mbali nanga bota siko bana do ba papa ya mbali ba papa bokilo nanga bota bango soki 7 siko mama wana okoko azwaki na libala après liwa mwana bango bota raté azaki na kindoki misala ya butu asilisi kolia bana nyoso tu ya mbanda naye ale Papa Fiston ko bet na niveau pe alia ki pe mbali nanga mobali nanga sa to bal déjà mais koko na bango do mama na bango quoi koko na bango oui ale bango ale la mbal nanga tanga la mbal nanga siko talaka siko mobala kufi on a dépendre mobala sama wala kishasa on a sa business consort mais mobala siko kufi et puis siko déséquilibre au sakanate Papa Fiston talaka mobala kufi il faut banda siko vie na bandi ko raisonner est-ce que maman na biso ko penga susumbongo te mama za wapi asonga penga susumbongo raisonnement ti tata moi do mama leki na biso abino yo neti mobala kufinde ngwana osali ma 6 mois boye o le fana na ndako il faut o encadrer bana yakaka na grand marché pas biso na grand marché mama leki na biso tekaka Thomson Piodi
on va battre en pio na grand marché wana donc grand marché ba tongi grand marché msu asika molongonia na gouverneur Chantini Ngobila tongi grand marché kasi mbongo ebimi wana ezali mai combien grand marché ebimi combien ya pona nini bozaka na difficulté ya kotalisa bato kino mbongo ebimaki autant esali musala boyi mbongo bose ça rapporte ebimi combien bo présentation ka musala esali boyi siko musala esali oui siko mbongo ebimaki combien etikali combien est-ce que mbongo ebimaki wana ezali peut-être un grand marché est-ce que bo combien c'est que bien papa fait sur la grand marché ba on teka sikoyo mama lek na biso wana apesa adopla nga itatimo weza ateka radio Thomson mais apesa nga mais ça bino yo teka ka moi itatimo ko so o teke tati o so mselinga capital nanga yo ozui bénéfice obombi o so mla bana blo le ka andengwa tiko matati okoma papa Fisson je ne comprenais pas soki na teke tati moko ya Thomson wana neza oteka Thomson otaka mbongo na saki oteka otamo na saki okomona boye etata Thomson esili tango na ko compter mbongo pona kende ko somba etati mususu nazo bénéfice na so bloc Papa Fiston eza histoire na ngamoko mokuliza makambu mokuliza makambu soki na compter mbongo wana ya etati moko ezo misala mbongo ya 4 cartons oh Naïm c'est maman 4 états oh 3 ça 3 non quand on tombe ça 3 états aurait pu ça bon ya état moko na bénéfice mais ça me bon ya 4 cartons de 50 oh ça c'est quoi ça est-ce que mbongo ya maman leke koti awate na okena mbongo wana omwana sombika etati moko na bombi na naza soki mama leki amoni soki mbongo za manka na yebisaye na kende ngwana rien Papa Fiston pendant une semaine imagine siko na komna mbongo combien de cartons na bi commissariat sikoyo na ekolota sikoyo ndoto avant wana kutu avant wana na yebisi mama leki na to comprendre te on peut dire que tati moko mais tant on a bané côté que tati on a teke tati moko na otambongo sikawa tango esnasi côté ka na zomona on est misanga bongo tati moko na bénéfice et misanga bongo ya 3 cartons je me souviens misanga pardon et misanga bongo 4 cartons au bimba Thomson et moi misanga bongo 5 cartons qu'est-ce qui se passe le premier jour on a raté on dirait yo bana au bossa au bongo na saki na ngai mais mais je ne comprends pas mal au kosabi na yebisu ya solo oh déjà sur une semaine ça na mbongo pene do imagine ce que 4 cartons par jour bénéfice na ça na mbongo wana ndako oh ça na mbongo wana ndako kasi po ni yo osomba carton mbata na bane ko vérifier nan habiter au kosi na yebisu ya solo OK ça va total asiko akena mama leki na bango Maman les gars sombi carton a pesi etati moko atandi abandi koteka aotambong tango basisi koteka etati wana bayena mama leki ba compter pena boye mbongo ya 5 cartons abi oh phénomène nini oyo est-ce que ça maman la bino mtoto pio mbongo te to ndenge nini abi na ebiti aibo ça va eza occasion pour na yo o s'organiser luka moyo s'organiser Papa Fiston na zonga na butu wana lala pongi na ndoto na moni siko mobali na ngai na ndoto azolela abenga na komba azolela na itoki na kesiko tanga benga na kina otala iso na bi oh boni yo sali ya ndenge ni na habite wa mobali na ndoto abino ngane na ye awa na zaki na besoin ko ya awa te ya to négliger ba ndoto mususu te ba ndoto mususu za message mobali azo bisanga na zaki na besoin ko ya awa te mutaya nga awa mutaboma ngai ata yaya soki mutakufu mutabomiye batu ba yebaka ke mutabomi ngai intel na kufu na loi normal to loi anormal est-ce que bokomi abi mutabomi ngai ezali koko na bidoki koko na biso ya mwasi donc omoni so na betele bino mutabetele ya ngobal na ya yebaka ngoti ka na betele bino wana abi so abomeli abominga ndeza awa akainga na nzete na masinga yako simba ngai abisi kuba Fiston na wata soko bona simba yebe na ko simba ete na o simba yebe na ko simba ete abi mais na ko simba ota o simba ngai mwasha abi yo simba ngai bite ngaba na simba yo ezate koko oyo akainga basinga na mukonga ngima boko akanga basinga boye
bana moi mobimba na buto mona ofungola ngai na kesala ebilanga bakamango za boy bino bato bobo za ndenge nini do bango za solo to soko loba to ko batibo koyoka obomi mutu pa kesala obilanga abia abomi ngai ndengwana pa kesala na sala bilanga na butu mais siko mbonga ngo ya salaire o bafuta kana yango ngam na kina mbongo wana na pesio mbongo wana po oboko la bana longwa na mboka wana bokende poto bokende vivre esa nde boye Papa Fiston tanga yebisinga ndoto wana na tongo nga pe na ke na yebisa siko mambale ga stoka na wonzeta mambale ga bi omoni esa mumbala na uza mwana ya chance luka moya kaka nanga yebisiona okangisa mbongo bokende poto Papa Fiston yango to kangisa mbongo nga na koma na bikili ya mpoto mobali nanga mtako pesa mbongo oya kufa oya babomaki pa koko na bango bakanga ke na nzete donc to negligera bandoto te entre parenthèses d'abord la le solo moko boy solo engo za solo yango mais est-ce qu'elle a combiné yango maman moko boy maman mukolo ano ka neta ga monsieur Papa Fiston beta li solo o faire comprendre bato to mona kono frère Mathias ça témoignage awa tanga kufaki a expliquer biso ndenge ba ko bimsaye ka na nzete ba tout ba bimisiye bato ebele ça kono ale mutu entel ake ko sala ebilanga ake ko sala mbongo sika ali Papa Fiston na kala sala ka ndenge nini lisolo le sini na combiner pour expliquer likambo o ndenge bakanga batu bake osala bilanga osko mama mususu lisolo mususu mena combiner ngo ndenge na ko comprendre pour na elier lisolo liboso pour comprendre ndenge nini bakanga batu bake sala bilanga quelque part kuna mama na mkola Papa Fiston ngala zaki mwana muki mama ngaza dama mukola soko la Belgique Papa Fiston zaki mwana muki ndeko na biso moko akufaki ndeko akufaki bato papa papa le bauta imboka ba ye ba vandisco ngana vaine toko na lali to na lali siko ba mikolo ba tata mwasi ba papa leki ba matanga ndeza la kati ba loki mwa kwa na ba fandi ba solola nga siko na lali bango ba yete ngana lali mwana mukena zana ba 16 ans à l'époque siko babino to vanda to solo ma famille eza iso papa kurutu na papa leki na so tata mwasi ba fandi ba solo na bango surtout ba tabi na alali wana ba ben komo na ngapi asa mwana mke alali a comprendre logo morote siko papa kurutu azobeti na tata mwasi na papa leki li solo yoka ayimo ba te ba kufa boy au moins mwana onenga akufite ba ezuye mutabomiye akaki isa ile blanga na ndenge nini wasko papa kurutu azobeti na siko yo tata mwasi na biso na papa leki ngana na sai ko na lali ne toko ba fisa na zoko yoka abina tango akaizalaka bana koteka batu tango bana koteka batu zaka sui mwana aza mutu makasi mwana aza impoli olingi su mwana ate tompiaka okozwa oteki mwana na yo bapesi yo mbongo mwana wana kei kosala bilanga na ville moko songolo siko banda koteka batu ndenge nini banda koteka batu musika te na pese exemple bon na pese exemple na Kinshasa soki bofana peut-être na Barumbu. Est-ce que vous comprenez? Vous faites un barumbu, papa na yo, to mutu moko songolo alinga teka yo. Barumbu e kangama na nini? Bon, tout ça le la commune ya bumbu. Vous faites na bumbu kangama na bandal. Ka prince ka wana ya sosa, après so wana ba kote ko musika te. Ba teki yo ka na bandal. Bo na bumbu ba teki yo na bandal. Sikoyo, tamo ke teka yo ba kangyo la mbana misu. Bozimutuka ole bokata prince wana boko mona bandal te bazimutuka bakena yo mutu ekeye boketi kingasandi bobimi bokoti njili bokoti lemba bozongi limete bokeyi bolekiti boye na bandal trajet wana bosali wa yo moni kina to ke musika ale baye bateki yo na bandal kaka voisin boye bateki yo kuno keyi kuno bandi ko sala bilanga bakanga na mana misu okoyeba te nzela ndako na bino eza ndenge nini basala bongo batu ebele na kala banda ko bomba batu te ero sa mandingo wana siko ba ko remarquer nini ke mutu so keyi bateki ndengo bateki ya keyi kuna abali aboti asali ba vie donc ba descendance na bango descendance ba te biso to bana ko fanda na bumbu mama na biso koko ya koko na biso da ko fanda na bumbu e konso biso ko na bandal ndo ba te ka koko na biso ka na bandal ka pembeni boy ndenge nini
okomona kokasa na bumbu aye aluki amoni famille na ye famille zongi susu. Est-ce que vous comprenez? Non, pas exemple ndengwa sikoyo banani bayaka na bulu makanisi oyo ya babo makabatu wana tata, papa kulute na expliquer tata mwasi na papa leki ngana zoko yoka papa Fiston abi eza ba mupe tan bayaka colonisation ba ye awa ba mona système wana bangonde balakisa bakuko na biso babi bomonde ngali wana bino boteka batu ndengwa oteki mutu akei ato kei ndengwa boteki mutu mais un jour bana na bakoko na yeba kwa ko yeba bakozonga na famille ko mbutu ndengwa wana. Alors tokolakisa bino système oyo ata boteki mutu yo mutu tek mutu asombi akomona ye mais bato bateki famille na ye bakomona ye te système on nini yango balakisa bon système wana ya kuboma. Donc bato beleb so système ya kuboma bato relate za ba mupe d'après du solo wana. Est-ce que bokomi ba mupe o ba ya awa colonisation ba ya colonisation te bango ba la so ba Bible oyo. Est-ce que qui vous dit que nos ancêtres ba na ota ba nzambe te? D'ailleurs Léopold de Moka Lobango n'allez pas au Congo leur apprendre Dieu. Ils connaissent Dieu plus que vous. Comment nzambe za Congo to bien ngo comment nzambe za Congo ils connaissent Dieu plus que vous. Mais bon, sera la Bible, oyo, vous interprétez bien. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Donc, on regarde ça, bataille, ça veut dire que bino, pour beaucoup de royaume des cieux, beaucoup de l'icolo, qu'on soit pauvre, c'est la pauvre. Prenez leurs femmes, gardez-les la mission pendant 9 mois. Ceux qui ont la nègre, balambela au soso, yemoka roli angote, bino roli ango. Poussez-les à cotiser. Ba cotisera chaque dimanche, chaque rencontre. Nambongo wana bino bozo rayango. Botonga ba supermarché, ba magasin, botonga mboka na bino. Est-ce que bokomi? Ma bonto to chaka wana. L'église catholique est belle, to l'église est belle. Pour ani ma bonza wana etika na pays. Boko chama bonza bino ba pauvre. Bon ba sana mbongo bozo ma bonza, bozo ma bonza mais ma bonza wana gozwa ekei na Rome. Ekei sika mo songolo. Bino botika ka ba pauvre. Est-ce que bokomi? Alors, bangonde siko balakisa le système. Babi non ndenge zali wana. Pona batu wana bolonga bango batimbla te pona un jour descendance ya komona te boteka ka bango esclavagisme. Soki ozana besoin teka mutu bo pesie maladi. Bo bomiye tant bobomiye tant bango bakendo kunda pona bango yebiki bakundi mutu akufi mena poka boye bobimisi mutu wana bobimba bokei boteki yango système komande ngona. Est-ce que komi maman monde expliquer ngamakambo ya il fallait qu'il radio le coller ma solo pour ma solo vous comprendre. Est-ce que comprendre il solo oyo voilà na ngana expliquer ngamakambo wana pour na comprendre vous comprendre mutu akalo papa Fiston ngamakambo ya ba ngonente du fait ya robeta ma solo ba mama ya bwane bazala awa ba papa ya bwane bala awa ba ma pesa rabiso sagesse ya kosola kana bino te c'est que bien ya on ba chaque fois ya to ko sa radio le coller kutala ngo yo mokote bo tala 2 3 famille bo fan na famille pena papa maman bo tala pona bo simba quelque chose. Est-ce que bokomi c'est que bien voilà tala lisolo otobomela kiyo na pokwa lelo yango wana. Merci na bino, merci na confiance et fidélité au bopesaka na radio locale. Merci na Michael Josh qui compte nous faire confiance à la radio locale. Merci pe na maman Charlotte Caputo qui compte nous faire confiance pardon na sponsoring à bière officielle ya bana bino maman Charlotte Caputo. Ce qu'on a besoin moi na yo aya kotanga école d'aviation civile to militaire en Afrique du Sud benga mama Charlotte Caputo. Ozala besoin oya tourisme oya kosomba biloko otambo en Afrique du Sud. Moi na notre école primaire aya kotanga en Afrique du Sud pour asala ba accommodation bisika ya kolala ba lodge ya bien ba guest house ya kitoko ya mama Charlotte Caputo. Benga mama Charlotte Caputo bako héberger très bien bako héberger très bien kolia kolala komela kitoko na ba guest house na tala ba mama otanga besoin na mboka na biso pour na mboka ke liboso te
c'est que bien. Merci na réalisateur ya émission Oyo Chris Larize Pelende. Merci na assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na mamari na Umbi Larize Pelende, la femme pardon à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, que nous continuons à souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que beaucoup bien? Voilà, Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon, dit que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya Mwana Mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe rapena doki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba olingi ko sala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to telebino site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au libre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au gros besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa ça qui prenait au taper laptop vous comprendre au laptop donc laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet yaya to mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba mekaki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo eza waterproof waterproof à l'accident c'est-à-dire que montre oyo na la tango boye na ko so na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre nyo lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka toza na hiver so tu na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena yango yo eza ebele yaya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi yaya ko benga ete pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande soko comprendre te soko possibilité o comprendre ezali soko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena
sepelaka ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to kolakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango wana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça ba commande on a ça na besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke e te ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique na adresse au go pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to proposola ki yango ko pesa na yo order na yo pesi commande. Il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosan Europe, bosan Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga di surtout ba Congo Brazzaville, boteka kama puta, mama ya Congo. OK, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils appellent à Mike Josh. Moi, na mboka do tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte,
lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.